Étoile de love, les étoiles. 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 Alléluia. Petolama liboso na yawe nakoyebisa yo lelo tribunal nzambe koya change bomoi na yo lelo boloko na nzambe eleki makasi. Merci, ça me fait plaisir. Bonsoir, bonsoir, monsieur Didier Nzongo, bonsoir. Bonsoir, étoile d'amour, 5 étoiles, ma fille bien-aimée. Somo. Naka neti yoti. Yo ba kombo échangea, ngande ba grade ndem de changeaka. Lelo ba kisi no me ba biso ki bokolo te. Lelo ke ba la autos ba réseau ti na end. Donc lelo est chaud alors. Donc il réseau. C'est réseau ti na end. Ah oui. Ça va, petite sœur. Ma chérie, bonsoir. Ça fait longtemps que je te vois plus. Ça me fait plaisir de te voir. Donc, réseau sur et outina end lelo, ça veut dire que somo trop. Et rodokate lelo. Lelo ba okokate hein. Et réseau Diana, ma petite sœur à moi, bonsoir. Lelo ba okokate. Je crois pas. Après, on a bandé bango déjà dans nzembo ya nzambe donc ba okokate blocage total donc ba okokate nzambe nasina mesala na milelo nasina mesala na matoni sama bolela te Didier Nzongo azali akokonsole bino e somo tala nsima zonga moto batala nsima bazonga bato kende liboso sawa nsima oza motambili na mbinga oyebi jour wana lani bino bozotonga mibali me napesi bino mpe raison koma mibali bakoka su kosatisfaire basi ata na mibale misato te kaka moko bon misala mpa mboka oyo na biloko toliaka bo toyeli basije. Donc ça veut dire que Didier Nzongo mpe abeba na ye soki yo comprendre bango yo mpo beba na yo. Ah, étoile d'amour bagwe koma nango batanga wisi biloko kili te. Baza somo trop. Bon, somo trop toyeli makambo wana te. Didier Nzongo a confirmé que ya beba te ya kokana na ye nanu ba 3 coups ba 4 coups quoi. Bon, parce que étoile d'amour nga la robeba te parce que déjà natambolaka droit naza mobu te namona mpe tita kozala na 2-3 femmes ça sert à rien eloko ninga nazala yango mutuka te naza riche te naza na bamilio te basi misato makasi nini oza nango basala bongo ndako ya naza na pavio te basi misato naotia bango wapi okena bango wapi tala makambo ezaka mpona kolembisa nzoto bakoma ifatike wana nasi bagérande basi ebele yango ya bakoma bafatigue makasi. Ah, c'est ça nde nabenga bango baindividu parce que mobile normal vraiment il faut pe sa confiance na mwasi na yo si nalobi ya tosola nde kaka nazoloba basi mibale misato makasi nini toza na baage oyo tokomi nango na biloko toliaka na mboka oyo na bibende to eza kaka komilukela AVC. Bon, c'est bon, tu sais que si déjà va tout ça. Ok, ben, donc, ndeza boye, to umela mingi te. Didier Nzongo eza na bafani ebele bakoti, bayebi yo te kie Didier Nzongo don na lingi na tikli yo nanu parole, avant to kota na thème na biso, aussi présenté, parce que bato ebele bayebisanga boye, mokonzi ya Château Rouge kaka ye wana, ngabi ye wana kaka. Son excellence ye wana, ngabi ye wana kaka. Donc, je me présente, son excellent Didier Nzongo Mokonzi Angaba, le roi de Oji, Emmanuel Macron, l'artiste s'appelle le plus célèbre de la RDC,
les chefs de famille par force, papa Aristote, papa Brian, les pères de ma plus belle fille qui porte le nom de ma mère, la charmante Louise Didier Nzongo Mokonzi à Château Rouge. Voilà. L'artiste s'appelle Les plus dangereux du monde. Nado Kisaka. Voilà. Donc, tu mets la tête au côté de sujet Nabiso. Didier Nzongo, pourquoi mi benga Mokonzi à Château Rouge? Par rapport à quoi? Bon, par rapport, parce que Château Rouge, déjà, c'est à nous. Nous avons un salon de coiffure dans Château Rouge. Château Rouge, c'est bien créer un principe à Château Rouge. Donc, Château Rouge, c'est à nous dans l'essence. Sœur Nabiso, les défaits, sœur Nabiso, maman Pauline Nzongo, maman ministre, Akenda, que son âme repose à paix. Yé mutango ya kapoto, yé mutazwaka ba idéologie ya ba marché wana lelo ezala. Nzambe papa moula ki aye kosala restaurant, aye kosala salon, l'exotique musu ekangama, asomba pe bandako na Château Rouge, na ndenge akenda totikala nango. C'est pour cela dans le Château Rouge, c'est pour famille Nzongo quoi. Voilà, donc c'est à nous. Donc Didier non jamais 300 années là, on a combien 360 jours. Ce qui 366 bon. Ouais. Jamais na 360 jours. Au tir au monde à Didier dans la Château Rouge. Donc na 360 jours au monde à la Château Rouge c'est 300 jours parce que Château c'est à nous. Voilà. On partit Tembaye si on a expliqué dans l'accès au salon, au restaurant, au palais. Didier Nzongo, acheter la merveille à Lelio Makasa Bina Pesi la Rayon Mbote. Donc, Yemura Moni Mbote. Donc, acheter la merveille à Pesi Mbote. Acheter la merveille à Pesi Mbote. Et là, on a eu Bissora. Bodo qui savait individuel, bah, Mibalo, bah, fatigué. Bazar au Dorabino, on a fatigué. Kaka moko wana kokate alali pongi azo ronfle malingi azala na basi misato soko okune na oyo bongo acheter donc ça ya kende kibokolo merci. Ben voilà, na Didier Nzongo abaki boye ça va chauffer, ça va être chaud donc tozali ato kende. Didier Nzongo à part kozala Mokonzi à Château Rouge, sa père est connu etc. va to côté mambasa. Didier Nzongo donc au vivre à na sap ou aux na musala na mo boy métier na mo boy o pesa la ke Didier Nzongo ala mukape na tongo ake o sale loko na epé ba tu peux ba respecter tant que ça. Merci vraiment étoile d'amour 5 étoiles. Donc au moni dans l'époque tant toi ka ba poto ezaka na ba facilité. Biso to doit ka ba chance wana ya ba cop parce que faut le ba vérité. Yango permettra la somba pe ba bilamba ebele mais aussi longtemps âge pour la vie des familles na ba monde à média oyo na ki ko doit décision il faut na la un homme libre et bon citoyen. Donc moi je travaille yo yebi ko place na salaka pour la sina yebi salo. Moi je travaille à Darty. Naza magasinier na sa formation pendant 11 mois. Yo yebi Darty na Sara mais to yebi sabatité parce que yo ça ba panique. Donc moi je travaille à Darty, mbongo ya musala yango permetaka na s'occuper ma famille, madame, les enfants, palais. Basirance sabana, basirance na biso. Bilamba na sombara na ba relation o na zwa. Quand on a public na biso nde ba kabila biso moi ponga pe na communauté musicien na betaka ba matin na saranate voilà en plus na somba de palais na lemba public ebi na somba moko na lemba moko na ngaba naza ba camion minene na kin et bonsoir Myriam ma chère bonsoir ekenda ba bandundu ba kikwiti village ya individu collègue nanga artiste mise we ransom na doki sa mutu na tina na kibokolo donc ba mbongo nyonso yango zela toi dans ba mbongo soki ye chaque mois na o ba pesa nga yango permetaka na somba bilamba mais mbongo musala vraiment wana ezaka ya vie de famille donc soit un homme vraiment bonhomme oyo na se permetaka na muka tongo
nazonga po quoi. Donc naza ba individu to ya kulamuka ba 15h ba 16h yo étoile ke musala ozongi okutinga kaka na mbetu ambi téléphone ordinateur donc moi Somo Séraphin Kachama, bonsoir. Donc Didier Nzongo alobi boyeke yazali vrai Joe na kati ba Joe mutaleki azate. Donc ya lamuka ba na tonga ki abeti kayu na ye mbongo ne pas au foot la bala ba séquence azo foot ndako azo gérer ma belé belé quoi. Donc oya tsaki TV to pouvez me to la pisa. Et ça ke bana na épée baza pe na ba compte donc wa bana mindele. Donc ba congolais belé ba yebi makamwa te mais Didier Nzongo ayebi yango. Parce que toi le moins la pasaka na vanda na ba petit na otu na ba. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Pas moi ça au ministre. Pas mon bar au directeur. Donc pour comme on a un niveau on a besoin d'idée côté là on a moins 10 moins 20 dans ba compte. Tant ba comme ba majeur ba kuti mo loko na compte et qu'on permettre ba un jour to s'inscrit ba on a ba Macron ba François on est ce qui est na ce qui ina voilà. Donc c'est ça quoi. Donc bon citoyen comme tout le monde. Na faudra rater. Na soubara na balabala te. Na yibara te. Parce que naza star. Voilà. Didier Nzongo lobi boyeke oyibaka te. Mais biso to yebi ba yebi biso ke bino ba saper. Bino ba saper boza miyibi minene. Donc ba saper. Oui, bah il va s'appeler maman na miyibi ya kosarate donc bien bobuka ba magasin ya ndenga dega. Ya pesa bien mo bobuki magasin te bo luka nde basi ya batu bo monela. Bo luka basi ya ba âge na bino to ya ba âge moko un peu avancé. Po ba kendara ba signaka pona bino ba bukela bino ba magasin ba nini bino sikoyo bo vanda bo zela kana kaka ba yeba tike bino bilamba. Bolata bo misemisa mo pe biama pesa ya binotaire mo pe biama ko defa Didier Nzongo balobi boyeke Didier Nzongo banda grande sœur akufa que son âme se repose en paix. Didier Nzongo akoma kolata HM akoma kolata Célio Célio hein likoni parce que et grande sœur ndem tando que de Chine yem tando ko créer bilamba bonet catalogue so bimi. On peut s'en pas grande sœur à qu'est-ce qu'on a Chine va créer le ango si mon Dieu au cause ça va dire ça perd Didier Nzongo le bani pona ça ba bi ko kuwe ya oza sous sa perte bandi makoti. Donc étoile d'amour vraiment 5 étoiles merci question likolo bon non répondre non na nous boy au moins là on a le ban originalité na zo boy mata. Donc il y a des sapeurs au baïbaka bazali, il y a des sapeurs PD Bazali, il y a des sapeurs, Mario, Mario. Bazali, il y a des sapeurs moins compétents. Mais, nous avons une question, Bimambobachino, mon biso famille, na biso déjà famille, il y a des commerçants, des commerçantes. Presque famille, na biso tout, bakenda Chine. Mais bébé Senzo, maman m'a passé à monter, m'a aimé l'alias de Mingongo. Tant où c'est Razaki, Azaki de Chine. Même Laetitia Nzongo, la femme d'État, a kenda Chine. Nga même femme nanga, nga bombate, femme nanga pe a kenda Chine. Mais donc bango ba ela ko bilamba. Nga bilamba nanga na sombaka na yoji. En plus na yoji nga lo ba vérité, moni biso na nga na yoji naza na carte ya fidélité. Omoni neti sol neti to na ba nouvelle collection bo. Donc Yoji toi monde sur une PC carte na moins 20%. Moins 20%. Avant solde banda. Avant solde banda, dans 2 mois dans la réédition, il y a 40%. Donc Yoji et l'obéla rien. Question yo lobi na zela o lobi ke ba HM ba selo. Na wanga la te. Nga la taka Zara, na la taka HM, na la taka J, na la taka parce que la roquine na musala na bayuji te maman. Champion, Didier Nzongo va répondre à la question na yo.
oui, ça peut causer à côté bayodi. Tano bayodi on est batongela biso petit c'est ya minene babi. Yebisa na musala bakozwa yo nani. Donc ba griffe to tangizela na lata kango pour ba déplacement, pour ba démarche administrative ya bana, pour na okini na ba préfecture, ba mairie, mais na ba compétition, je peux que de yoji. Après si yoji ngala tika oya minene. Na lato mona lo mona yoji ya classique. Donc ça sert à rien baloba ke Didier Nzongo oh boye na ndimi na atamionso à ce qui concerne maintenant pour Sila. Petit c'est étoile d'amour. Tu na Sila qui et dans les réseaux sociaux na mona na raté. Ben oui, c'est ça. Yoka na tikande betervi ya bilamba parce que ici et futanga. Et memanga Brazzaville, et memanga Kisasa. Voilà. Mais tant on a mon équipe qui intervient, on a dit la main comme bébé, baba kofingana, benjir, na ki kotika, nzamba pa molinga, na koti nanga la moi ba pib nanga la salaka, par semaine na rosa na 5 pibs, na ko se trouver pe na vie 1000 euros, 500 euros, 1500. Mais c'est un salaire, petit sœur. Ça va si on a par exemple 1 heure du temps, tant tout ça nous ba mission bilamba, tout doit ba 2 heures du temps. Ben oui. Les attelles, les postes et Dino Image TV. Aïbi, 2 heures du temps, les bossons, le montage, on s'est trouvé 1 heure 45 minutes. Na lobby, mais na gagné et l'oko moko te. Et l'oko moko te. C'est quoi na yobi za ki bo benga ba caméra minene. Lelo makambo ekoma nango na ba portable boy voilà. Et comment nango na ba page même yo en direct ko bandi. Eza idéologie na yo hein. Makasi. Mais peuple congolais EDC tellement tous aramité mamabe tous angana kolibima. Idéologie étoile yo lelo bandi. Makasi là. Et Baroya Rolanda. Eh bien voilà. Rolanda bakorande yo reconnaissance te. Donc on a que na mukuse Didier Nzongo naza siko public nde. Lo bandi public basali tu bakwesanga bakokite bakomi kolembanga. Il y a un champion posé champion a posé question et puis boyeke au sala canon nganda taba au sigo Didier Nzongo comment soko tumba taba yo mto bi château rouge eza ya bino boza na exotique et belé ba bi ke au tumba taba mo siko affaire ya famille ou ke na osa ba mutazara na nganda ne taba yo zo aider kaka pesa ko kama ba 10 te na saka nde ba publicité nga même mutazoteka ngu ba mai abengi nga même cigarette à batige son excellence ya kosela nga pi so ka di fokolo ne lo na pesinga koti na fokolo leki na nga na kosala pi donc na salaka ba pi na ganyana ba pi ba pe to zo na biso te ndenge ba collègue na ba miseto ka ba zo ka ba 100 000 ba 50 000 te. Nga zwa normal, même anniversaire, so omoni na seli mutu joyeux anniversaire, eza na montant nango. So olingi na selo pib, na ba snap, na ba Instagram, na ba statut Instagram ya WhatsApp, ya Imo, ya Messenger, eza na prix nango. Vous comprenez? Mais l'essentiel même ta vie, 1 euro 10 ou 50 euros après au PC message pour 30 secondes 1 minute. Petit c'est, eza muke. Sigo Didier Nzongo eloni esali gratuit. Eloni esali que bano sala le ba publicité to mono zo kumisa ba musicien, o kumisa ba théâtre, o kumisa ba taba ba nini. Eza siko nini parce que ozani susu na caché ozaki na ngwa vente ozoni ngo récupérer caché ngo ya mono ko changer to siko yo. Akombongo ozomba subila mbezate o bousculer na osko côté ba publicité. Parce que c'est une bonne question, toi, d'amour. Omoni, ba musicien, ba théâtre, ba comédien, nga ba collègue nanga. Dans le sens, nga na artiste, ça fait, ba artiste musicien, ba artiste comédien. Donc ba musicien, pour travailler ba on a une vérité 50-50. Donc surtout au moins dans les biso locaux yo nzamba zo kanga surtout ba miseneti mon collègue l'artiste MC héritier Watanabe Moto na Tembe Gogan
ndenga na bengaka ye Macron ata boyaka garçon wana afungwelanga ba porte frère Egola pareil héritier otana na frère Egola bazale msu soki bana ba concert ozolanda bien ou ba marché babenganga mokonzi toza en conseil boye auditeur na biso contacter yo pour osala biso promotion donc to travaillaka 50-50 parce que nga pe na sela ba on tampi nga ba mission so to kutani bango nde bapesa nga landa ba album na oto ebima ba ko dédicacer nga 2 fois na kendaka studio te donc étoile d'amour ba musicien to travaillaka 50-50 nga la contribuer pour na ba promotion na bango la promotion na bango ba producteur na nga ba producteur na bango ba libérer na ba théâtre yango ba dédicacaka ngai donc ça n'a rien à voir vraiment neti ba tusuko musicien boaka e ba pesa ba mbongo ba mapangu on donne to pesa tango kala so adi nzongo yo pesaka na tango kala yo pesaka et tu sais ya danger au sanate na ebiso ya danger mais chance nga nzamba pambolanga kaka na kulubalanga na bima na vie wana na koma pe artiste neti bango ouais vérité ba Fabigas ba Ferré surtout nouvelle génération hein to kutani ba kabelanga ba pesanga so pe ba na marché à son excellence auditeur na biso bengo pour la promotion ba bengo boyo ka boyo moi 500 moi 1000 17 ba petit ba 8000 yeb sans qu'on a roya koloba mambwa pour mambwa bilamba deuxième mission na kokananga souté pour na loba nyoso tout na roya kaka bilambo ekosoma mapango na njili bilambo yo eza prix boye bilambo se omemi na maka toloba nyoso wana public esi elemba biso sala expérience sala mission mobimba ya YouTube na saper ozwa ba vite quel que soit le nom so sali mission mobimba tant que saper ozwa vite mais si mais yana saper moko boye avanda na Suisse a chrétien qui opère autant que ça l'interview moko boye na confrère na biso a chrétien qui opère mais to moni nombre de vie na ezaki mataki hein batali e banine a chrétien le bible que ozala jamais saper yo zara na okara ke saper ya château rouge donc pona ye ezali ke Didier Nzongo ala muki na tonga lati a telemika na château rouge ya mwana pe babenge saper abia ndimaka ote Didier Nzongo so bandekolo saper ba ondima ote et comme grave siko public ndeni ni a ondima olobani pona non yebise loko moko omoni nga naza seul artiste saper na banda makambo na banda on a 2011 na dayebi te se na kotanga site wana bon eya oleka na cadre ya publicité tokotanga te na banda na bimaka na 10 émissions nazwaka caché moto ozo ba Suisse na obomba na otanga te nayebi ke Hakim Prince de Lausanne mokolo koyamba ye tuna ye na ba 2013 ngam na lekisa ye na bemission na makambo ya bilamba na oui tuna ye ayebi mpona nga le métier yo fula ye na ba nord ba de Paris bango tout même ba individu ba massa Al-Qaïda donc Hakim o fula ye nord ba de Paris o fula susu nani bango nyonso me ba maso Al-Qaïda on a dokisa mutu na tinda donc bango ba saper nyonso ya ba do yom to fula bango ah Didier Nzongo vanda noza boss donc c'est moi yokana biso siko pourquoi na bibongo même ozo ba kimi en Suisse akoleka kaka soka kozwa voiture à location ye wana aleki au sa émission soka sombi lamba aleki au sa émission mais nga Didier Nzongo toi d'amour landanga nana combien des interviews mo nanga na si vêtements te au mo nanga na t-shirt au mo nanga na jean parce que idéologie to yaka nango ya kala na pour ça l'émission kaka lamba sika yango eyaki pomela ba masse ebele ba mabala pomela ba ebele ba makaba ba situation ebele parce que pour les émissions faut lamba sika ezalaki derrière donc bon ba mabala penze kufa likolo lamba donc ça veut dire quoi donc yo zimbongo nyoso ko somba no lamba la lisiba na nzala quoi ya moi yo bon mabala ba na nzala
Zela, na selon moro. Entre biso tout bas saper, est-ce que tokendara en vacances? Au son cas toke vacances. Tokendara déjà vacances te. Pour la nini, makambo, ya bilamba. Et belé bas soki par na ba vie de famille te. Dans nos vie de famille, donc femme na yo, bana. Et belé bas soki par na te. Parce que les vêtements, petit c'est, ça coûte trop cher. Les mêmes individus qui s'appellent belé, se trouvent dans banda coûter même pas ba titre de séjour pour la makambo bilamba. Parce que dans l'époque, nous avons une facilité, la business. Mais les potonenge comme la petite c'est toi d'amour yo moko yebi. Neti nga pe Didier Nzone na bana star, grand star. So il na bi star. La star kaka peut-être star moko normal parce que na nga richité, na nga millionnaire te, na nga star na réseaux sociaux. Pour nga la demande internet. Didier Nzongo, olobi phrase moi c'est très intéressant. Olobi boeke liboso pendant zo mbongo na facilité. Donc ngande na yoka ki ne ben fo bat ne batindeli nga balobi boeke bino ba saper po bolata bongo. Donc bo pesa na bino sima Didier Nzongo ba bo pesa derrière likola sapi bo kon va pédé. Donc ndenge nini mo ba kitoro ko Didier Nzongo 1 mètre soki 1 mètre 80 apesaka na epe sima akoma na epe PD ondeni donc on comprendre est-ce que Didier Nzongo yo posali la méthode wana ou ezaka ba non même moi ba proposanga plusieurs fois mais il y a des amis au ba kota na makambo parce que moi na bilamba c'est quoi tant aux joie aux somba. Mais il y aura un moment tant business est aussi simba souté. Oui. Quand peso simba te, basi pe poliboso pe ba massa mususu ba momi ba zo aider bango. Ndenge yo ebi ba momi ba za ki ba fanatique a mibali. Mais petit c'est fait qu'on vend 2 ans, 3 ans, 5 ans au lembi. Ye bis ndeka yo mo loba ndeka bo loba ekaka. Mobile mo ba koma kaka moko pa. Akero ye bisanga siko bisaba mbongo no pesa ye terrain. Si ko ba saper ko ba pesa sima Didier Nzongo oyebi ba kombo na bango oyebi bango ba saper ko ba pesa baza tellement ébélé mais soki na bina tanga ba kombo e comme neti accusation. Voilà. Mais bazali donc Didier Nzongo yo confirmer ngo o confirmer que ba saper plupart des sapeurs baza ba PD ba pesa sima na bango likoka pona bilamba. Mais na ebiso nga moko ba proposanga plusieurs fois. Tokenda jour sukutu na femme nanga na yojindeka na kenda osomba bilamba ndeka toza sola femme nanga bi mais ndeni yo sola na bato yango ba diété ayo jango bo ba diété ba jour neti basi bo ba mi bali neti basi ba voilà petit c'est mambo bilamba c'est très compliqué si t'as pas de moyens nga ku chance avant na kota na makambo bilamba na misombela ka dépalé. C'est pour cela. Mais si on était pendant un espace bien, les gens m'ont payé on a donc on somba parler na kini kuna na Afrique kuna na somba moko na lemba na somba moko na ngaba na ba camion minene ndé na soko bien le débit mbongo wana sikoyo na oyo public et dakanga yango na somba ka bilamba mais soki na na ba bien te petit sœur. Donc, il y a un saper, il y a un robin, donc, et un des morts, on a monté Moutotiza, quoi. C'est un badon, badon, il y a battu, basali badon, yoko au sommet de bilamba. Donc, jamais dit qu'ils ont à côté d'un magasin, un bon, on a un mot, bimisi cash, donc, ça y est, des battu, des bapé, sakayo, pour le sommet bilamba. Kasi toi, d'amour, na lobby, ma pangwa la somba, ils ont un gars. Bon, on va locater, donc, ça donne la Croix-Rouge, na restaurant du cœur, quoi. Donc, bino, bah, ça perd aux autres, quoi, bah, don. Ngai na zwa chance. Oh, mais on dit, so public, il aime toi, bah, don, na bino, to pe sarabino. Ah, mais yo pe so pe singa eke na bilamba. Mais ah oui. Et toi, dans mon monde, na zwa chance. Donc, dis donc, yo somba na ombo, somba lamba na mbongo na yo mokote. Yo zela ka ba don, po somba lamba. Kasi yango na tunyo question.
bamapango wana somba na bimisa mbongo ti na bakamio nanga minene na tinde ekenda babambi bakongo eza mbongo na nga ti soki batinde nga eza ya nga ti na etiza yango parce que je suis en vie na souhaité te moko nzamba obenga nga etikali ya bana jamais nakoki kozwa mbongo na nga oyo nazobimela ntongo le mosusu kosala butu nakende ba5 ba10 nakende osomba bilamba wana ezalaki dans l'époque mpona lelo mbongo wana mosala naloba yango eza mbongo ya vie ya couple na nga na bana na nga mbongo wana ntango eleka na bacompte yango ezofuta bandako ekoki kodépane nga peut-être occasionnellement parce que nga nazwa chance na relation na baministre bachef d'entreprise bapdg étoile bato bakabela nga babilamba bambongo nayebi sio nazwa chance moko na vie nayebi te me bamise bakabela nga ozomona musicien ye moko azala deya bisenga senga donc akabelaka yo mpe donc musicien ye moko deja azela bato bakabela ye mpe azwi biloko bakabelaka okabela sous sa père me nalobi nasalelaka bango promotion omoni paster moko aka nani évangéliste nani asalaka baconventionne na Doc FM évangéliste Kabundi Walesa obike type wana avant nasele publicité nazwa caché ntango aya wazonga oyebi akabelanga combien $8000 évangéliste Kabundi Walesa naza na marché mosusu awa ka ya bato ya nzambe baa na baconvention bao na novembre nazwi caché soki na bina lakisa yo okamwa promotion me bamusicien nasalela bango promotion ozomona donc eza étoile na nga donc yango monaka mpena mambo naleka nalobela bilamba me bilamba mpe lelo nasombalaka mpona sa public plaisir ah oui j'en ai Didier Nzongo pourquoi oponaka marque mosusu oponaka yoji bilamba mine oko basaki ya pomme de terre bilamba minene ebebisa meme esthétique ya nzoto biloko minene bikoti milai mwasi na nga mwasi na nga ko mwasi na so to obimaka na lati baodia minene wana atambola na nga te bilamba minene ondie bapengani oyo na ndoto tala pantalo bikoti milai artiste susu eloko eboma su makambo ya bilamba yango bangwanzu wana nde olobaki biloko ya fo ozomona me nga nazo eso petit ser Dieu me voit banda na botama nasombana elamba fo te loba peut-être moto akabeli nga mponga elamba tu moto akabela nga nalataka ata na nzela mosala loba moto akabeli nga me banda mpe naza sape moto akabela nga mpe yodi te kaka bahomme d'affaires nanga bauta bangola le mosusu natike na Gucci neti bongo nalati oyo eza Gucci moto asombe yango nani masa nanga pardon machuda mandangi azala na ngola ntango ayaki ana kompanye na Gucci abi mokonzi kozwa eloko moko edepase 1000 € te bongo ezali nango so 880 € nazwi afuteli nga ozomona voilà mais il faut latala ya kosala na chance makasi benzo bagwa mpe na simba mpe ya petit ser na simba na banga kutu content oti 2000 bazotuna est-ce que Didier Nzongo asimba bakisi mpona mambo asapi ou même pas te nga mpena na mambo ya bilamba na simba mais peuple congolais ebese banga kokwana Didier Nzongo simba bakisi na opesa exemple neti bacollègue nanga baartiste mise bamisien baa na kisi bawanganaka mais peuple congolais ebese akwana bango nga nazala na kisi bakwaka na nga te nga nasimba biloko nanga na bomba te na Benin mpona makambo ya bilamba naza na contrat tina 2033 mais naza na bonus ya 5 ans nakoki korenouveler tina 2038 mais eza nao te mpona boma mutu napesa mbongo na ngai nafutu nasomba na mbongo na ngai mpo bakisi ya lelo eza nango lar eza te nde ezali kala oboma mutu
mais Didier Nzongo siko kisi yango eservaka yo na nini? Kisi yango eservaka yo na nini? Parce que tosalaka tokutanaka na yo boye nayebi te so esu na bane nini ezala na petit moko boye ya maître akufaka tosalaka interview ebisinga boye we selo bakisi na ngai Didier Nzongo mokonzi ya ngaba moto akufa so aza te mais après quand la semaine là maître mususu akufi susu ya jeune siko bakisi mais naza na possibilité ya kolekisa te naza na possibilité kisi na nga ya kosisa basape carrière mpe sape oyo individuel sape oyo tia motu makasi na kolekise na opie exemple nani asisa bana kaida oyebi bana kaida l'individuel basape c'est moi nga na bomba na nga te petit se na simba na nga gwa mpo na bilamba nga na sisa bango nga na simba mpo nazalaka na top barelation eyaka mpo nasombaka bilamba parce que soki relation eza te odoka nakokeki bokolo nakokeki bokolo yango moni ndenge kaka na simba nazala na top mpo ya nzambe eumelaka petit ser étoile d'amour ya nzambe eumelaka mais soki ya nzambe eumelaka Didier Nzongo pourquoi kotumba bakisi yango te parce que important nango mpe yo eloko te d'accord sisi bana kaida carrière yango namoni baya bakaida misu bakomi koyembayemba ah c'est une bonne question soko omoni kaka étoile d'amour so omoni kaka yoka eloko na ye biso bien public bola nanga bien mkobo yoka Didier Nzongo akoye musicien cela veut dire na doki soko omoni kaka sape akoye musicien cela veut dire na mambo ya bilamba c'est fini soko omoni bacollègue nanga baartiste musicien akomi mosali na nzambe oyo akoti na politique cela veut dire carrière esili voilà étoile d'amour nga nazwa biso nga nazwa chance nzambe apambola nga kaka mwa bapib na nga na oyebi nakoinvite yo nakoinvite yo dans quelques jours nakolakisa programme ya bainterview na yango ya baanniversaire ya bapublicité na en plus nazwaka espèce te naa na compte moko soki ozwa engagement na nga meme opesa nga 10 euros ovire na compte soki eleki nasali yo mosala na yo ozomona donc na travail meme vie na nga Suisse vie na nga za Suisse vie Zoro Mabiala so soana vie tuna ya les news des stars congolaises moi to travaillaka 50-50 ye azwi bamarché kuna mponga na loba bazwi part na bango entreprise batindi yanga nga mpe soki nazwi bamarché nazwi part na nga natindi ya bango yango mona meme na bapage nalekaka na nga tro te nalingaka koleka na makambo ya important ole olekaka ndenge ekoma lelo nde ekoma lelo bato bakoma po ayebana faking étoile d'amour po ayebana attaquer étoile d'amour 5 étoiles mais créer bon créer en direct créer lobana tant tobenganaki nga nazwa bule neti bacaméra minene ekino image ya koya nzonde facilité nayebisi bino turo nauti kozwa raison na inde osalaki biso defa bodoki raison ya inde oyo ya kokomplike lelo lobi akoti na mabele nalobi yango merci bafani nao balobi bo etika kisi luka elongi ya jésus parce que ye memona eloko moko te olobi nini otika yango okontinue na yango so etina 2000 combien oh là 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 banda te Didier Nzongo ablokame onga nde mna blokame boyebisa no bandeko ezali ngai eza Didier Nzongo ah bandeko donc sujet lelo eza somo ya shonde na yebisa bino Didier Nzongo donc nazoyeba te edi non merci donc ezali Didier Nzongo ezanga te Didier Nzongo nde mtazwi problème totia susu molimo ayelingo banda lisusu pourquoi esa makasi soki na yambi Didier Nzongo ezala ni le sans effet amour est une personne tozela Didier
Merci Myriam la Tour Eiffel. Tobeta. Semaine heure donc Bolanda Bissona na Myriam. Bolanda Bissona Rolandi ça t'a 2 jours comme ça là et tout na Myriam, ça va être chaud, ça va être chaud. Je t'aime, tu le sais, Jésus. Mouta okoka biso ezate Didier Nzongo sanga demande na koti soto si c'est mission na biso. Na tout lo question wana so azande kwa wera son mena ebike ça va chauffer. Tous ça demande. Et mon cœur brillant d'amour pour toi papa et je t'aime, tu le sais. Mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Oh, chama, chama, chama. Oh, nyoso zona molimo mabe kozala ni le sans effet. Didier Nzongo asali demande à zozongo kozala ni le sans effet. Au nom de Jésus, Nzamba lola zosali kanyango. Aye ba Bible ye Didier Nzongo ba kisi le si Didier Nzongo oso ana mona Nzambe ba kisi te. Ah. Ah Didier Nzongo yo be uti pe na mboka ni so na end ko ya. Moi été bandoki. Ah, ya on ebisaki mukolo wana tika makambo akisi yaka na kombo na Jésus okomona makambo ekosama na facilité. Toi d'amour ya Nzambe umelaka ya Nzambe oya okoma na 80 bapesi ba milio leki na ngana nzeto totambo okokende nango wapi ya Satan ezala ngo vite fait même na kokufa na nga essentiel esi na sombi mapango na bongi na lingi ya Nzambe te ya Nzambe te ya Nzambe atapesi yango ata na santa eza elengi makasi tala ya Satan ndenge okomo blokame. Toi d'amour boni boye koto yo okomi na 80 na 100 bapesi 10 millions d'euros osala na oni makasi na kosepela na olobaki aza Nzambe ya bolingo mange apambola nga tous les jours mais na santa bakisi lisusu kenya santa osomeli bakoka ndako omoni nga na sambe oyebi nga place nga na sambela oyebi na sambela wa na sambela l'église ya scientologie na Bastille. Bandoki minene bima kuna bisika tom kuzazali nakutanaki na individu ya mon collègue artiste MC Wera solo abomba mona fokolo ye pas sambela batuni question osali pe bien Didier Nzongo osali bien batuni question est-ce que Wera sono bo bandeko bo weyelaka nini voilà merveille na sezaki la merveille ou merveille na posani kombo atune question bitunanga Didier Nzongo na Wera so ba bandeko. Omoni le monsieur cet individu donc ye nenga zawana ngana na kokotise mabele soki akotinga mabele te nga na kokotise mabele donc ye soko akufi liboso na nga molimo ne ozala pete nga mpe soki nakufi liboso ne na banda kobimelaka ye meme na podium ti na chambre la na mwasi na ye parce que le monsieur c'est nga écoute-moi étoile nalatisa bar na ye wana Gladys na exaucé nalatisa meme mwasi na ye moko soki na ye so biloko individu wana eskrokanga donc histoire eza molai donc individu wana ndeko na yo aza na ye kaka te omoni cet individu ya Wera Sono wana omoni ntango toza kopesa bamisien epoko bazwa tozopesa bango tozali vraiment na bonne relation nazopesa ye ya suka na kaka opesa 50 parfum ensemble moko ya Versace ezalaki ya pembe nekaye nalata yebisinga mokonzi nazozonga lobi na olata ngo soki na mai ya pembe ezali na valeur ya 4600 euros enveloppe 1500 euros mpo ayembanga na kere adédicacé nga na intro ekosala sikoyo jibe mpia na ntango ayobeta na Doc Eiffel no bevion na place basala bemission batefe tellement azala motema mabe ntango amonaki baplaisir oyo ji basala nde na mataka bapodium aeskrokanga baalbum edimi
Comment ça calé pas brigade d'héritier. Donc nyonso opesi abwaki yo tayembi yo te. Te napesaka mbongo na babie na nga po azali ne kobwaka nga nazopesa azobwaka me ya suka napesa ye en plus ye témoin napesa ye na maboko aleni bidens mwana v7 bidens etoile andanga 50 parfum pantalon Versace ya koya pembe 4600 enveloppe 1600 omoni mwasi ne wana Sylvie wana nga nazo epoke wana na yoka epoke non zolanda nga napesa mwasi na ye nalata meme ye moko nakenda me baprison mpo na wera na mwasi na bana na ye mais ntango oyo dédicase nga te nasenga abloke nga nao na telefone ata fone na na regie nasenga nalemba donc yango nalobaka yango nazokende ofunde na kisasa nakolalise na prison. Donc binemi na bino ezali kaka parce que adédicasaki yo te na album. Kasi toi d'amour nalobi nde yo ozosala bainterview boye soki ozwa engagement ya moto oui c'est vrai apesi odi ero na ye po dédication odédicace te aza na droit oréclame te petit ser sololako Didier Nzongo balobi bazoyoka o lisusu te merveille abi azoyoka o lisusu te azoyoka ngai te ah bon bon ouais là c'est bon là c'est bon nga nazoyoko bien voilà donc na bande merveille ta komi abi parce que merveille penza abandoko bezali solo ya Werason lisusi parce que asengi yango mingi mais alingi ayeba est ce que yo na Werason boza famille ou bozaka bacamarade te toza famille te tozalaki kaka na bakiamitié nde tozalaki kosoutenir bango merveille nde ka lelo togarda barelation na baheritier bafere bajibe bafabrigas bafamille olimbisaka ye te olimbise moko akozongisi yo mbongo na wana baparfum na yo na bilamba nono olimbisi ye ye parce que baengagement wana tosala na ye eza banda 2011 donc soki nakolimbisa ye ou ayembeli nga 2 chansons ya mibimba na album na ye 2 chansons mibimba abwaki nga intro même 5 fois napesi même 50 combos à dédicacer ou tokakile depuis 2011 d'intérêt ya bambo en plus 50 parfums nayiba te petit ser nasomba mpenza na magasin parce que nde na sekona époque wana po to ezali nao facile tomema bakar sans permis donc oyebi yo oza mona bakoto oyo wana na nde nini wana Didier Nzongo ezalaki na nde nini wana donc 2011 yo tokomi na 2018 Didier Nzongo kanga kanda omoni ye nazokende funde deya na parke bakoya koloko te 18h akolala na prison siko depuis 2011 depuis 2011 ofunde te siko ofunde siko na fin 2018 oyo tozokende na suka nalingi kaka naprouve ke nalingi naprouve barelation oyo aza nango na Congo nga mpe naza nango donc ayaka na France mais ayaka na France pourquoi takaka ye te ayemba lebele na France ayaka tout le temps nainvitaka barisque parce que il marche avec des voyous avec des individus obanga babeta yo Didier Nzongo babanga makambu Didier Nzongo abiaza ya bakisi olanda Didier Nzongo abiaza ya bakisi abangaka na esusu makambu donc soki babomeli bino Didier Nzongo nani ya bando seksa bino nani ya bando pesa message bajunior Nzongo soda makasi baotikala na banani bandi ministre baotikala na banani balaetitia Nzongo la femme d'état baotika babebese baotikala na banani suis un père de famille na bana na mpe na mwasi pourquoi nalinga kolakisa mwasi na nga te yo somona mwasi na nga yo mona mwasi na nga est-ce que si nalakisa ndako na nga nasi nalakisa ndako na nga
donc on a l'accent moi si na landa kunanga jour pe na ke retraite yango wana alors vanda kolakisa na sikote Didienzo kolakisa sikote to ana posa na yo kolakisa no penda ku sikote voilà petit c'est au moins nazara soki nga Didienzo na bena zala muto basi na bisio be na panza ba mabala kili mais Didienzo ba kufela kayo ba kufela kayo alors nzambe alongolanga ba idée wana yango force na nga po nyongwa mutu na vie ko doit mwasi ya mutu ba rankine wana esila petit c'est là et toi d'amour combien batonga na kritika ba makambo na loba mais na tambolaka toujours en paix parce que public comprenant que les messieurs c'est un artiste babenganga même comédien babenganga comédien saba mieba naza pe na famille na so comédien za oui bah que nan phénomène et sobe la die sobe nzo le roi diri c'est mon cousin si to ebi c'est comédien mais petit frère nanga arata nzo ebi arata pe ça comédien allez go critiquer ba femme tel bango ba bongo ba kaf ndenge bino bozala neti ba mo ba rentré ko ba kitaki est-ce que yo la kisaki papa mais alors fona yambarata dozo arata za comédien fona yambaye mama na so yambi arata mabale ko kufatika nako yambarata ya kosekisa biso yo pe ba yebisaki nga mbongo a rentrée scolaire olakisaki papa te mais pas d'amour pas vous inviter mbongo wana ezalaka ya ya couple mbongo wana ezala ya bamere mbongo wana ezalaka ya bamere eza ya bajote eza ya bamere donc bajobo kiparango te to bando kipango to bando kipe mbongo eza ya rentrée scolaire eza ya bamama bamama balinganga nini bamama bondienzongo tozongana na sujet na biso nayoki ke donc namoni yo osali kama nayebi soso eza polémique tobenga so polémique so eluka makambu soki nini ofingi chanteur monene lokwa Kofi ofingi Fally ofingi Werason okumisi bebe lokola héritier aza bebe ya bato ya nyonso yoki ofinga wana mais eloko nini yango sikoyo epousse yo vraiment osala acte mo ya bongo vraiment un grand monsieur comme Kofi Olomide okitisi ye otomboli bebe lokola héritier otie en valeur et à provocation et toi d'amour so olanda nga bie bande na esaki yo ba musicien na benga bango ba collègue nanga pourquoi ba collègue parce que nga za artiste sapeur bango baza ba artiste musicien to travailler 50-50 na yebisaka bango boy tozo travailler mais artiste et musicien oyo même toi na ba relation même héritier frère na yebisaka ye même Jibenabi toza ba relation bien mais oya ko bunga na ba mensonge na ko beta ba danser na ba podium ndenge individu ya mon collègue Kofi Olomide salaka ko beta ba danser ko manipuler ko finga pe congolais RDC na ko reprocher excusez-moi même héritier toza pena ba relation 100% ya makasi na saki ba pib tango nga ko beta Olympia mais tango Olympia erataki na reprochaki ye na reprochaki parce que Olympia erataki à cause de lui-même à cause de lui-même soki a publiaka balance oh mais Olympia pose Olympia erataki te erataki pour ba combattant erataki pour na yemoko ere ya yemoko na reprocher pe na vidéo parce que a publiaka en direct qu'est-ce expliquer public a yebat tango abandi balance ye a publié en direct RTNC na chaîne à Côte d'Ivoire tant que bini parce que ba combattant bazaki pas même 10 individu ba combattant bazaki mukeni banda tant mais bini ba combattant ah na si ça bango bango kutu ba bunga ba tala bango mutuna ba 5 ba do lenda me paso kimamba aussi ça ba taper aussi ça ba combattant parce que bazala ressource ba kende kuna ba kende ngolongola mukunzi mboka bango basi badoka bakendaki aza combattant ya makasi selezino abi aza combattant makasi osilisa ye mpe zela na sisa bamusicien omoni
neti mon collègue Kofi Olomide na reproché pourquoi agafaka afingaka ba congolais RDC ke tolaka na banda kwa poa ba miliki ba chèque ba HM kaka ba congolais oyo afingaki babeta ba chèque bango pe bakomisa ndenge aza lelo kaka ba congolais oyo afingi bavanda ba HLM ye moko pe ndako ne na blanc menil ezalaka HLM sikoyo moto abongo individu abonso ye na reproché Didier Ndongo afingi tosololako ozo okende obeta danseuse bino boa basi boza neti bamama po bamiziki na bango ezala wana il faut badanseuse bazala il faut baguitariste bazala bachante bazala mais bo respecte bango tellement public ebangaka bango en plus oyebi ke bango to babanganga je te dis mais siko babango tant que saper ka ya yoji yango bakobangelo pe tant que nanu tolonga na mambo sa tant que naza motu oyo na reprochaka bango na bangaka bango te soki babanga omeme ona ndenga kirando parce que bango nyamisi bakokokala bango rando na yo te donc soki abungi nga nalekaka na corrige na lobeli epe basalanga rien bongo siko depuis 2011 Didier Nzongo depuis 2011 ozokoka nanu okoka depuis oseki yo ozokoka wera soni te sikoyo okoka nde Kofi mais nalobi Kofi omo ete banda na reprocha ye ndenge afingaka bakongo na ndenge abetaka danseuse azonga omoni nga nazoyebi biso bango tu bamusicien wana babenganga babi mokonzi ndeni nikolo omwa nini betelo omo epo na biso nga Didier Nzongo donc totravaille bango 50-50 mais napesa bango condition tozotravaille 50-50 gagnant mais bon respecter peuple congolais ya RDC bakomisi bino boye bambongo biso topesa bango yango bakomi na nga moko tundedo bandako nga naza mwa babikuku wana lisasa ekokani na oya bango te en plus c'est les individus ndenge nayoka Didier Nzongo abini bandako no na kini ezango babikuku ezango babikuku mibale nanga na somba mama en plus kelo opesanga kanda bazolakisa biso bamituka bandako minene nga nalobi baindividu mpenza batuta bango ata na motuka bakate donc toi d'amour nde na esi oyo bamusicien mpenza en plus omoni bato wana ebon conseil public bozalaka bami na bango te bamusicien bazalaka bami na bango tala bazalaka bato mabe oyebi na époque biso tosala bere mo boye individu ya musicien na ndako na yo oza kokoti na chambre mwasi na yo alalaka mpe na bana oza kokesombele unité ozolambe mais sikoyo soki mwasi oyo yo mo deja oza fan ya individu wana soki mwasi bakomi fan ne okoloba c'est ça mais makambo kaka Didier Nzongo alobaka nabimaka mabe bafingaka kaka nga kutu nakomi na esprit sikoyo bainterview na osala soki bofingi nga mpe na kofinga soki bafinga nga mpe na oh là là bino oyebi ke tous les chroniqueurs oyo balelo ngam na créa bango tous les chroniqueurs tangela biso créer nani na nani Didier Nzongo sala bato même toi tu es Didier Nzongo abia créer nga obimi na génération na nga ngam na banda makambo si Nzomo Didier Nzongo sosola nabwakela bino kaka bafleur petit somoni nga Didier Nzongo précisez bien question na 20 ans 30 ans na olemba naza mutu nga aloba na bilamba mokolo yoka mokolo ekosenga nakende retraite na kokende parce que makambo ya bilamba Didier Nzongo batuni yo question awa pa bive alobi boye olemba grâce mbisi omoni grâce bino tobwaka baleki na ngati
omoni lelo boye nga eza génération na créaki lelo mutu na mutu azwa nzela na ye où est le mal c'est ça lelo pe c'est ma petite sœur bino tu bango tu balia bariana bino betoi vous ebele yo lelo ozo travailler dans les PDG dino image mais bon travailler vite il y aurait un moment pe esenga mutu na mutu azwa nzela na ye mais eloko ezalaka important mutu nyonso so azwi nzela aza na réussite na opesa exemple mosusu neti bamasa na nga basaper mokole ni 15 baka akoma musicien nga na kota na nga na donc mutu na mutu kaka asa sorti ozwi question mosusu awa ozwi question Didier Nzo yoka question bapose babi boyeke est-ce que boboyana na Grace Mbisi parce que na liste Grace Mbisi atangaka asitaka pe yo pe na kati mibali nyonso oyo babima na ye petit sengalo eselo moko panda na banda carrière na ngao ya media na ya mabilamba nazwa na mwasi ya mutu te na bima na nga pe na animatrice te chroniqueuse te soki na obe na sala ngo j'ai la possibilité la capacité de le faire mais na boya biloko parce que tokoboma musala ekozala su musala te kokoma bolingo même yo nde tosala no tozo travailler ensemble bo il faut tokende na musala soki ekomi mambo ya bolingo wana ekomi masonge donc nde nalobi ezala yo ezala bagrâce bino tu boza ba petite sœur Grace Mbisi aza petite sœur oyo napesaka chance mutu ya liboso ntango nga nazwaka contrat na 2011 bon natangaka site yango esa eloko te na Congo mikili balukaka nga babino toza bemission bapolitique tozoluka saper moko po tocrele wana kutu bato ebele bafacebook eza te bainternet bayebaki te yo mpe nayebi te le mosusu mpe mbutu oyebaki te me nakoekize yo te yo obotamino awa oyebaki voilà mais grâce à ça petit sœur on appelle ça chance na troisième émission na nga po toza ça na masa mo jonia établissé babi na mo consulter so petite mo boye même dans expérience c'était tellement pas un public na nga linga musala ngo na yaki na ye na ndenge pe nzela efungwama c'est mon plaisir petit sœur linga bino bozabi ole bosambuyaka. Donc, yon dem to lancer une carrière, quoi, c'est na comprendre, yon to lancer une carrière. Ah, Didier Nzo a bloqué les sous. Individu mo azo benga nga. Ah, atika na ko benga yo. Didier Nzo donc yon dem to lancer une carrière. Ah, boti ko benga Didier Nzongo ko boti ko benga Didier Nzongo lelo eza chaud bo poser ba question na bino nazo pesa yango c'est bon azozonga voilà Didier Nzongo et tout Didier Nzongo yon na comprendre te posa fait ah atiko bengo ko yepe dérangement bo émission kitoko boye Didier Nzongo na comprendre te posa pebele na yo kasa per mo akim alors bien ta lancer carrière ya grâce lelo yo to o lancer carrière ya grâce siko posa pe combien pe mo lancer carrière ya grâce bisango et toi d'amour public et yebi même yo yebi Grace Mbisi émission na liboso asa ngo émission na nga Congo miki ya yo na ya contrat ya 10 émissions ya 3e émission wana mutu to ayebi bakim bango tunga na mima bango public ayebi bango ekomaki na otango ya émission bake na libala bakendaki na libala c'est moi nazo biso me banoli bango tuana ba collègue na yo akini tango nga na bandi mutu azalaki te wana pena public ayebi do yango mwe pe nzambe apambolanga nzambe apambolanga na oke liboso petit senga aza na capacité na possibilité
bino tout excusez elle était ba chroniqueuse ba animatrice na obi na bima na moko eloko ko empêcher nga ezate mais na banga ka ba danger na valeur ya moi si na mokolo mone odoka ala 2 mètres tala ki boko la ba ange 2 mètres mama ya didi kozo mosa 2 mètres pas finaka okingoni ye abetaka yo mwana mulu basi kwa aza 2 mètres zela na sister omoi na likolo alataka taille 38 awa likolo 38 omoni na ba ange na ba ange siko 46 talaka so avandeli yo Didier Nzongo yo poza mpe na te ya bamaneke so avandeli yo kokuka yo papa petit sœur avant pour que nous tricher libanda tala pe qualité na eloko oyo oza na oti yo banani mibali toza ndenge boloba toza neti bamagoro do todoka makasi mibali wana buzoba ya kosakalaka bango boye soki azorespecte te benga na ye déjà kutu nazonga na kumamba bilamba pase libaya koyina pamba déjà lelo no toloba boeto d'amour yo koni movana mobali asalaka te vraiment eza normal eya normal te mbongo na yo ya pasi okende mosala okende osombe ngai naloba yango mwasi omoni naesa nga na protege mpo momi nanga mpa nala akenda bachine nga na protege nde mbongo na ye nalinga mbongo na ye ezala protégé si j'ai problème le plus difficile wana nde atie na table mais nakoza motema mabe te mbongo mwana mwasi ya bato bozwa bavio batraje milai asala babenga na zona kekota na bilambo evandela nga na ndako boya minene ebele mais tout réfléchir quoi vraiment c'est vrai hein mais peuple congolais c'est tellement baloka biso toki mito edoka donc la blonde titre ezali omona on a monsieur titre ezali donc Didier Nzongo azoexplike makambo nyonso oyo ya sab ndenge basaper mosusu bakoma opesa derrière bakoma bapede baza ebele mokolo nalobi epai na mokolo koinvite moko na bango soki kaka kritike nga na koleka na kotanga bango bazalaka na bandako te yokanga bazala na bandako te ebele bana mikanda te saper aza mukanda maa saper te aza clochard il faut ozala mukanda il faut osala démarche il faut ozala na adresse bango omonaka lelo babengani ye na ndako ya mwasi olobi babe na basi yango balandaka bango mpena eloba interview na mino oyo natalaki wana bozala makasi ni bango batata na baza nango na baage oyo bakomi nango bapakola mbi bande tongo te otimi baza nango mpena somo bino donc basaper baza yango bamario basaper bazanga bandako baza bamario c'est des individus yango nabenga bango bon te et toi d'amour tosola n'est-ce pas et toi d'amour zela n'est-ce pas bien banda penda yo banda carré banda toyebani osoka Didier Nzongo azwi mwasi ya moto non te osoka Didier Nzongo afraude osoka Didier Nzongo escroqué mu Didier Nzongo asenge bateme na niongo c'est ça ma force soki na obaki na sukola basi bele mosusu mpe babomanga unazwa bamenance mpe mbesi na sila efe bamakambo nyonso ya mabe nazalaka te yango nazalaka toujours na top mais naye kocomprendre ke nalembisi publike nga nakanisaka na kosila publike esekanga me nga sikoyo nalembisi publike yango moni kongo na biso ekobongame na bamatalita bato toumeli na poto mituna biso fe kenele te na bopita piscatrique eloni ezosalake bakongola baume na poto bakola mitema mabe boye bazala individuel balingi koyede baninga te donc eloni yango ezosala bongo malili o akoto mesana baklime beye te parce que na afrique vraiment tokosala na biso totoyaka na 1 saison et demi sikoyo abali basaison eleki
eza problème ya motema mabe. Bonsoir Omoni ma na chérie vie soko Léna. ozangi okoma motema mabe. Soko ozangi na vie okokoma motema mabe. Mais biso ba saper soko ozosomba su te moninga azosomba ekokomisa motema mabe. C'est pour cela qu'il faut savoir quoi. Oh. Biso na yesa ko dès le début. Nazaka mutaba kope. Tant na moi kope ezosimba te nazokokalanga su te. Na kenzela musala. Ah oui, il y a des solutions dans ces pays, en Europe. Ok, coopération ou Moussala. Mais ce qu'on y a des coopérations. Ce qui, on a moi si n'a pas, n'enga les moi si n'a pas 2 mètres. Kabaka na mbinga moi si siko na kenda kaba bolo ko. Siko yo ko kende ba bolo. Le banal. Utika bana na moi si dans qui flirte. Étoile, vous devez faire. Faut qu'on le parle. Faut qu'on l'engue la capitale. Il faut qu'on zalaka. Via l'élo, petit c'est. Dans un bisao na ba tanti ba fille sur public ne soit pas si bazo landanga. Bolinga kozana mibali yo balingi ba mensonge. Bozana bango te. Mobali faut ça. Oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Il y a pas d'autres il faut pas ça, la bâtisse comme ça va combattre. Parce que mon musala ils ont un projet. Même nga les débits nazaka ofinga bato misala. Ils ont qui derrière. Na ko s'excuser pour ndekolanga. Bato misala na finga ka bato misala ko oui. Oui. Donc na ko s'excuser mais public bolimbisanga na yeba kité. Donc musala les a venir, musala les a un avantage petit sœur. Ozomona. Donc voilà quoi. Mais Didier Nzongo, on a ma question, deux personnes va poser aux questions. On dit mara saper nini, tanga 3 saper na ba. Oh, na ba saper nyonso ko tanga ta 3 te, moko ou 3 comme ça. Nandi magalanga mutute toi d'amour. Nandi magalanga mutute. Après toi, ça cause à motema mabesa aux l'égoïste. Donc saper nini oya aleki yo na minute yo. Ah, nga pena na mona saper aleki nga te parce que nga naza toujours na page na ça interview. Mais d'accord, n'importe quel bon on régner. Est-ce que vous avez peine à comment saper moi aux autres les appels Didier Nzongo a vendu moi abi petit au peine à mon on dirait aleki ngai donc na ça motema comme oko yo batebi petit non d'amour. Omoni ba mai wana nga swe na la forte. Les bakita mutu na ngala mabele bakota ngala mabele. Oh. Obi tango na bima ba saper toi monde. Bazaka contre nga. Na oui. Donc pour to kene mindono te. Yo kana biso ko réponse à bien. Nandima na Paris nandima na saper monte. Ba na njili pe na lingaka bango te. Oh. Individuel mon collègue là qui s'aime ouais ranson. Pour a bomba kambo na fokolo. Allah takamalamute. Allah takamalamute. Bon on est sur na casino na kubomisa réponse na yango merci. Voilà. On bomisa Didier Nzongo. On continue pilipili si ça. On bomisa individuel ouais ranson pourquoi? Parce qu'il m'a escroqué, il m'a manipulé. Mais depuis 2011, papa, depuis 2011, là, tu as commis à fin 2018. On a dit que bon, Michel, les gens ont été techniques. Même attention, les gars, le tribunal, j'ai dit, par exemple, Bino pe ba chroniqueuse, ba animatrice, ba animateur, ba chroniqueur. Bo banga ke individu. Beaucoup tangana bango ko tourner pe. Ah, ne bo benga ke soki président na nommé presse. Didier Nzongo aleka toujours à l'obélara bambongo na ye ba nini. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Mais au banga. C'est ça. Non, au banga te soka eto. Didier Nzongo va poser une question mon voyez. Ba yobi boye Didier Nzongo Akim aleki yo parce que Akim awala kisi ba saper nyoso ke ya lati montre ya 12 000 euros au saper moko alata te. Donc à ton point yo kondima. Mais Akim aleki bino na minute aleki ba saper nyonso saper atie tembe abenga nga to sali émission a expliquer nga so aleki Akim nani na minute donc Akim aleki yo alati 12 000 na libo. C'est une bonne question toi d'amour. Bango baza ba saper complexé. O banga ko troubler ordre public. Obi ko troubler ordre public ezani. Si ouais. Oza mwa ba koto.
Cela veut dire, un moutou normal, pour moutou et dokate, ou l'équipe na télévision, pour on l'accès à l'opinion, donc ils sont ma montre 12 000, pour son blouson, ah mes petits sœurs, tout solo la ko, on a za bonté, on a le baron, on a za sapé compétent, on a même bino na magasin té, na l'accès na openda côté, na l'accès peut-être parti, on a bilamba langa na lubaka, ils ont la valeur ya mapango. Peut-être wana idéologie ngai na koyi kotika la kusa parce que na da père de famille. Banda na ya poto na lala na l'hôtel te. Na lala na l'hôtel. Balobi ako yozela papa yoji. Ako lela yoji, donc ça veut dire que Trésor Ngando a lekio parce que Trésor Ngando a continué na ba yoji ti lelo. Bon, n'est-ce pas bien moni? Et ça perd mon comme Mbengani. D'abord, zela na Bati Mbengani na Trésor Ngando don na micho ba lekio parce que bango pe bazaka mbatu na yo, bata ba yoji. Ba pe na bien même au moins Trésor Ngando wana masalanga. Ba masala to kemi na ba tro. Yenga na benga ye papa yoji. Ya benga nga mokonzi le roi de yoji. Ah, d'accord. Zela. Zela. Omoni na yebiso elo moko ba mai wana kaida. Même na doksa bango mais il faut na rendre bango ba respect parce que c'est des gens to lala be sika moko to desana bala. Trésor Ngando na robot ya été to la tarambe maison moko. C'est un jeune homme vraiment pour tout ce total na groupe na bango at kaida nde batika là. C'est un monsieur azo bunda bunda. Na obo ya Trésor Ngando pa to avant que na banana to zai na ye. Yepe na ebisi a oleke pa na yo. Donc Trésor Ngando c'est mon ami. En tout cas, il n'y a rien à monter, Mamabe. C'est un monsieur à Betarayoji Nae. À Betarayoji Nae. Même dans la mais en Suisse, dans un mouvement qu'on a en Suisse. Ah! Zéphirin Moulengo. Oloki Andimako, moi ça perd mon corps. Andimako, moi ça perd mon corps. Bosu réponse na bino. Masala Zéphirin Moulengo. Il y a le kamikaze. Mais Akima Kiti si et Akima lobi ça perd moi de l'autre côté. Tala. Omoni Akima tout na yenga. Aoyebso. Omoni asbakuboya wana peut-être kaka. Omoni muto abungi. Omoni nenga lekatu wana. Aolekaso après 6 mois. Soka ke so. Donc c'est des sapins complexés. Rien n'a ça qui ont troublé hors des publics. Pour les msouba chéri, ne bazana basinanda. Déjà tana mutumuma azana moi sinanda coûté. Azananda kwa sirte, vie à botel. Donc il y a des gens comme ça nzamba sala étoile. Nzamba sala batu mususu. Batu mususu vie na bango ezami tuka. Ozolandanga. Vie na bango ezami tuka, vie na bango ezami botel, vie na bango. Mais Didier Nzongo. C'est pas comme ça. Ouais, Didier Nzongo, yo somba kana ba solde mais Akima somba na solde te ya. Akimi yes na promoter. Na loba inoboe, landanga bien. Na obaki ngala loba vérité ya nzamba pambulanga. Amen. Une nouvelle collection dans le magasin bo. Naza réduction à 20%. Même Masanga Trésor Ngando, tous à bisodé. Si. Ngaba avec tous à Trésor Ngando. Mais on a bien Didier Masuki, il y a une question à poser. Il y a un bibo que Trésor Ngando a Masanayo. Trésor Ngando ça parti à Kaïda. À Blokame. À Blokame. Donc la question nous on zo tindela ngo directement ya ngo ça que monsieur ezo ça chaud. Donc asi ba bengi lisusu ba pele koti ba bengi yamata aide moi-même yamata aide bundes donc ba bibe moi sur kanga maso na kati ya bundes so ni be mission yambayo donc Didier Nzongo yamata aide to zaka na Didier Nzongo kandenge zalaka azo éclairci biso na question monde comment une question na yo na ozong sile donc Didier Nzongo so akoti na oninyo na opé na poser question eza kitoko makasi
Didier Nzongo ye azobeta biso maso bakisi nayebisaki na bakisi esimbaka te mosala oyo bandoki baa na nsima donc voza neti nga adoration ezobeta bible efongwami donne na bapisome nanga pisome 23 efongwama yango libela ndoki mo akokosakana te soki asakani natandeli yango akwei uwaziki yeka bakisi sikota bakisi yango siko ndenge ezokatakata Didier Nzongo tika bakisi kota na monde ya badoration ya nzambe H de la merveille siko okomi nani mama okomi traiteur okomi nani yebisanga libe so ndenge nasala likambo nabenga na ngai oyo ya masheri Didier Nzongo mokonzi ngaba mokonzi ngaba bonsoir Diamata et de Bundes comment on t'aime bon on a déjà to tika na nka libela Didier Nzongo tozozela yo Didier Nzongo na tinu invitation yebisa batiko benga yo kamite mission lingo sila Didier Nzongo aya to sisa masolo. Oh, mais bien, c'est bien, acheter la merveille. Oh là là, acheter la merveille. Les gars, la monnaie n'est pas simba qui m'a solo, Anna. Ozangate, faut inviter au marché. Au simbe la penga. Au solo là. Voilà. Ah, Zangaba, Nini, Kaka, Nini. Individu, mon Myriam a bien Kimi. Individu mo azobenga benga makambo pa malonga. Individu api kisi ndemte simba te. Ki wana za lokaka. Bona si sama mnaza oloba moni le na bisakio na obai na somba na sodi te na sodi pe na sombaka parce que ça avantage. Na lobai boy. Moi na yo dîner ba nouvelle connexion za. Ozo na yeto d'amour. Ngai JD. Na masra trésor ngando. Nous en réduction à 20%. Mais avant solde banda. Nous en réduction à 40%. Déjà avantage ba pesa so parce que tu somba trop tu sombaka. Avantage même nazangi 2000 euros, na pesi bon 3000 euros. Ba pesa ngabi de toute façon ngabu na somba na ba chèque na ba carte. Eletika nano. Didienzo ngabenga batuka benzi. Api ngabi la malanga ezaka siré na biaki. Sirabi. Dernière fois, on a aussi sa manteau, mon amour piété, bah, 15 000 euros. Oui. Oh, Didier Nzongo. Didier Nzongo, le bini ni que moko kenda costume, ça donc moko ça nous fait ma piaka. T'es na aussi ça na mon piété. Parce que bila mangue za siré na banque, na foute la assurance chaque mois. Dès to foute na assurance. Aux même bon et assurance. Si vous avez aussi un trésor, ni trésor, ni trésor, na mo piété, ce qui trésor, puis bas si on calaba ou mais na bijoux. Parce que simbi ça ba bijoux, na mo piété. Te ils a bilamba langa, ils ont dit yo chose ba bijoux, on peut simbi ça. Achetez la merveille habillé. Ah ma chérie yo, alikolo. A validé yo Didier Nzongo, achetez la merveille à valider habillé. Et appareil Kanayo. Oui, bêta na Didier Nzongo. Donc, moni étoile, dans des cas, na zoé bisonga, na zoé bisona sapé, complet, compétent, moutaleki ngate. On a la question, Didier Nzongo. Yoka question. Balobi boye question, on a Didier Nzongo, aza petit, no Didier Nzongo, sa partie à Kaida. Pourquoi na matanga papa wemba, ba na Kaida, ba benga na kiyo? Pourquoi? La question, peut via batesa, kenda, assez posé. Botina tina ba question mission ni mosi la botina tina ba question. To ko mbata ba timing to ba ki 1 heure. Ah to zo ka yo te zo cracher Didier Nzongo to yo ko bien te.
Toyoko bien te. Donc, bazo c'est appelé répondre aux questions, on a bien pourquoi bana kaida babengana ki na matanga. Ouais, toyoka o. Ozoka na sute Didier Nzonga, na bisi bino Didier Nzonga alinko lo ba. Yo ga ba kisi yango soki akina zo wapi. Myriam le ba le ba ekombo yango. Non ne Didier Nzonga pa ke da pe na mboka. Myriam fantastique. Didier Nzonga ye pa ke da pe na mboka yango kwa. Siko tande siko bata mboka onde ba ko motake Didier Nzonga. Émission ka muke kati. Yo ga biso bata adoration. Ozomona zo kata te bazo tenter mais zo simba te. Merci no tunai azonga nanu pe nkondi angaba. Ah voilà. Afuta. Ah babi Didier Nzonga beauté nde beauté. Beauté roule quand même basi quoi. Didier Nzonga zo benda beauté zo benda. Ah kana na émission. Ba rodoka. Donc dès qu'on a dit ça que toi d'amour, omoni viona pe papa imba esco kakanga. Tango esco kenga ya osko na senga ka guerre à Bilamba. Oh, Didier Nzonga. Mais nous on a chance c'était papa. Ouais, raison escroquer papa il va pas escroquer que son âme se repose en paix. Nous on a escroquer par un musicien. Mais na senga ka guerre à merci na senga ka guerre à Bilamba. Nga abi bon viens te escroquer nga ya na do qui sont na mamba Bilamba. On a do qui s'arrête na ndep via Kenda. Que son âme repose à paix. En temps on a kenda na matanga ne ba do qui s'anga. Oui, on a kenda Braza. Le PDG média là, même abiso na to ke ta tombe na to na ne mambo bilama na Braza. Obi ke na bichi boy moi si na e nani. Ser Amazon na pesa mbota dok sanga. Aboya. Ati sanga na so ba mise ba banga nga na musique. Ba mise ba banga donc c'est ça quoi. Hein? Donc étoile d'amour meminga likolo. Ah, ngeza batu ndi batu bazokoma bandeko na biso bazokoma bayebisinga boyeke posela biso question nga nazopoze ka soki ato soki bandeko bakomi mpe répondre te esa mabe faut répondre ape bakestion bandeko. Mais y'a pas de souci toza bapanzi sango faut topesa bango ba message nayebi ke oyo na lobi ata na lobi ya mabe be ya malamu mpe eza mais tellement bandimaka ouais neni ouais tellement peuple congolais de se baloka biso bandimaka na bango batu te c'est ça ozomona donc nous on est là vraiment nga nazala na sapé compétent opena moni penda ke o Didier Nzonga alobi mabenya ya na kotokisa na kotinde na kibokolo nga nasakanaka te petit question na yo asika Didier Nzonga question asuka bapose babibo est-ce qu'on ndimaka muzenga nandimaka ete nandimaka ete tanga mosusu na Jean Muzenga po ndimaka ete d'abord pesa bakombo ndimaka boni kesi bayaka ya koma mise wana masala ngai nabengaka président ndimaka ete wana bamasala nga ya na président ya nabengaka président te ni kesi baka mpe aguerri soda mais kasi soko ndimi ni kesi fo ndima Kimi parce que ni kesi na Kimi bazalaki quand même une égalité bazalaki 50-50 bakobunda vraiment na préféré kutu na ndima ni kesi mais Kim jamais peut-être osiliki ako abengaki osaper à Château Rouge te wana nga na mona Château Rouge petit se nga na mona Château Rouge Akim asaper te Akim ba complexe omoni baya ye soki azwi bambongo na ye alinga troubler ordre public po mutu esalaka kozileka jamais
mais ba jouer ba footballer ba star ba to mbonga makasi Didier Nzongo jamais collègue n'a posé aux questions Myriam Latour Eiffel a posé aux questions bongo Kubuyuyu nandimaka ye te tanga mosusu abi andimaka ye pe te yo nolukelanga makambo bongo Patrick de Panama Patrick de Panama masalanga mwa mai wana nandimake na bablouson na bablouson mpe nandimaka ye wana masalanga vraiment nandimaka ye omoi kute navandaki na babi te na telema babunda na image yango bongo detuna bazonga u nazalanga bogar te donc bamona yango bie bamona te nga nazalanga bogar te nazala mpe na oyemona te ya maneke ezomonana te abijou nyata okokolata bijou aboye apart yo eza bijou te eza kaka basemai kaka babijou fantaisie kutu tala nazwa mutu ma abi nanga mokonzi yanga olati bijou ya madame ya madame ekoza bapose question soki kata ya lala nani yango wana susu abe ondimaka ye ondimake te kanta ya lala bon moni te kanta ya lala moni l'espoir bien naozenga te moni masa wana naoboye te parce que baza bamasa oyo baye omoi ntango biso tobandaki ozolandanga bi étoile ntango biso tobandaki bashow toyaki nango mais y aura un moment mpe biso todoza mpe neti nga nayebisi yo nasomba toujours bilamba mais nalingaka kolobela su mambo ya bilamba te nakoma na nga na mambo ya fokolo mambo ya larme nasali mwa bible ekoti na fokolo mais bakanta ya yala sikoyo bayaki bazwa bashow biso ozala nango mais c'est un guerrier aussi c'est mon ami kanta ya yala c'est bon kanta ya yala vraiment mon mai c'est bon bongo papa miel nani papa miel nayebi ete nandimaka ye te ntango mosusu monsieur biso komokoa Didier Nzongo okanga tosala lisusu eloko mosusu mangoyi babi mangoyi ondimaka ye mangoyi nandimaka ye te ntango mosusu ondima gérance mangoyi te nandimaka ye te alino sene scénario nandimaka ye te zianga bon na yedo na bando tangelo si na bando tangelo babi chinois de kine wana baa bapeti na biso wana bachinois baa bapeti na biso na John bachinois bajohn baa bapeti na biso Patrick Meka ezela omoni chinois na john nabengi bango bapeti na ndenge ya age mais baza bana oyo tozala bango na bacompétition nga mpe nakozwa mbutu moko boye nde mwa baage ezokende babiloko nasala kala ya bakobeta basapatu nga lelo nakoyoka yango te bachinois bajohn wana bapeti na biso baguerrier na biso vraiment nakoboya bango te kwa wana babana na biso neti nga lelo soki nami nakabela elamba na préféré nakabela john nakabela chinois po bapeti wana bayebi bavaleur ya bilamba kwa bango baza naloba niveau eza trop lourd bango kotia bango na bacharge na biso te baza bazokontinue opose baquestion babi fantaki soki obama te bango na charge na biso ecomplike bango vie baza nao bagene bazala na mindondo voilà babi fantaki obama soki obama fataki obama nayebi ete nani wa babi ayebi ete Norba de Paris ouais Norba de Paris petit sœur fataki mbala fata imbala te petit somoni yango nga nazalanga motema malamu babalinga te fataki mbala archevêque papa na rei te masa na nga c'est bon ye na comme des garçons ye alobaka na nga ali mokonzi nga soki na ye na je pano na odoka nga mpe nayesake archevêque nga soki nakosa liboma na ye na temeta na barei na comme des garçons pano na odoka archevêque c'est bon non barrière wana alia bato baclassique boma ekutu ntango le léopard eyaka le léopard ya sape eyaka na babi soki Florent Pambaki non pa mbani nandimaka ye te ntango mosusu kutu bon zela Florent Pamba aza mwa ya Belgique nateka ya Belgique mobimba nandimaka bango te
na ede donc na Belgique on dit ma njili kutu te acheter la merveille on va dire ma binoté zela bana njili kutu te yoka changu tango nazo ba changu cela veut dire bon le bobo ça perd zela yoka kingasani mikondo masina kimbateke njili na ndimaka bango te na makambo ya bilamba archevêque lobobo na edeo na ndimaka ye te tanga mosusu nani susu nani bopesa Belgique waya Belgique bandima bino te bozala kotinda bana Londres pe na ndimaka bango te omuna bango bilamba minene mitala basala omususu omona ondie babengenye na ndaku ya tala pantalo omona bonda ba fete ya libala ye na coupe bamambo ya bilamba ebeza fete ya libala mariage wana sanda ye na coupe tala bikoti mile bomisanga na mamu nazoloba batuni soki fils kelele oyebi ye nayebi ye te nandimaka ye te encore mosusu nani yo mpe nayebi yo te papa limbisa naspréfere kutu nandimaka nga bana alkaïda kobala mai wana tosufra na bango togalera na bango bamiza bala mpona bilamba gile mayindu so gile mayindu nayebi ye te nandimaka ye te tanga mosusu bayebi ye te bandimaka epe te oka mpe nayebi ye te petit sermoni jidete mbala nayebi ye te tanga mosusu bayebi ye te oka mpe nayebi ye te o victime de la sape omoni nga bato ebele nayebi bango te me bango bayebi nga tala etoile d'amour nga na sape tala ngai omoi nde na bimashe nga so tokutani osepela même si nafe mosala donc yango moi nalobaki nzambe asanga barévélation mo babi mokonzi donc kolandaka bespo ozali te ya bayodia minene ifo ozala sape kompete obetaka tout mais sape kolata neti boya naza na jini naye te soki baozwa mpenza dozomona naza na jini naza lesi kitoko makasi me bayodi ezali bayodi na oma ozwango biloko ya bacompétition ozomona même so oremake bayodi omona me batie banouvelle collection omona oyo nga nalati mpenza eza centré parce que liboso tosabere tozosomba bilamba na loyenge elamba tai no to kosombi yango moni toseretrouva même nga na seretrouva na 100% bilamba na nga na kozala na ba 50% bilamba minene parce que tozosomba na loyenge te ma tozozwa la mais lelo petit senga na kenda na yodi soki tai na nga eza te esengi nasomba te na osomba te parce que elamba ekoka yo il faut olinga ngo voilà parce que l'argent petit c'est même obimisi 1000 euros nga nasalaka ti yo posala to gagner à combien ben oui c'est ça to gagner à combien donc soko omoni mpenza moto alobi aza saper donc aza na place moko mpenza banzimbo eutaka na fokolo mpona la kaka oyo ya bakayu wana petit ser lokuta yango omoni nga naza na chance na nga barelation na nga bana bakonzi bahomme d'affaires na babien na nga mpona bomba na nga balara wana te mpo mokona odaye etikaka balifanto babandolia nga nazolia mais lara bulo nayebisi yo wana madame moto ageraka ngo donc ekendaka na lara pale bassurance ya bana na mo baoyo ba 20 na bwakela bango chaque mois abonnement voilà donc lara respect mais so ezali kaka nyonso fo bakoma na idéologie neti yo donc bandeko baquestion eza ebele merci beaucoup émission ya biso ekomi na suka bobomba ngo la semaine prochaine oyambela bino su Didier Nzongo tokobandela susu la semaine prochaine oyambo parce que bafani baleki baquestion eleki taka tobi to bando respecter ba timing ya ba 1 heure to dépasser déjà comme déjà ba 2 heures Didier Nzongo eloni asuko koloba comme ça là et tout ko saluer banani poto 4 émissions na biso parce que la semaine prochaine ngana yo lisusu bambote etoile d'amour elo na baraka
na remercier Nzambe vraiment l'éternel nde lelo vraiment tolongi eloko yo parce que 3 fois to loupé quoi pour na ba réseau donc na remercier Nzambe na 5 p public pardon na ba contre-état ba réseau ndenge zo boma biso donc na remercier pe bateau bazui tant na bon vraiment ya kolanda ba parce que soki balandi biso te émission pe za ne partité donc on a remercié public na remercié vraiment le PDG Edino Image et les boss de 3W panzasangoacongo.com na remercié yo moko pe étoile d'amour na benga ko Flair olingano komba Flair te OK Flair est da fololo donc King Richard ouais donc étoile d'amour nzamba batela pambola yo donc là on a ba public idéologie ya ndire que za mwana mwasi oyo pour biso ba congolais to amité mamabe donc on a dit que bokolanda mais boye ba ke idéologie et étoile d'amour donc on a salué ba famille nanga bébé Senzongo maman Mapasa Motema Emeli alias de Mingongo Laetitia Nzongo la femme d'état mwana mukena bantimbu na ye je salue Junior Nzongo Soda Makas Jansim Voula au brigado. Donc, je sais tout le monde va composer belé. Merci beaucoup, Didienzo. Didienzongo. Didienzongo. Le kamika de Japan. Didienzongo. Vendredi. Est-ce que vendredi, parce que ma est-ce que vendredi, tu reçois l'émission à même heure pour pouvoir la biso? Ah, mais oui, donc, public, vendredi, pendant l'émission, les a des dédicaces. Parce que ok, d'accord. Il y a dit ça dans l'émission, il y a des dédicaces, solo là, pas solo là. Donc, merci beaucoup, Didier. Je l'ai toi d'amour, yo pe na zo mono simbia keba. Ko si so zo na ngwe ko koma o ba ki se di no image. Donc ici, toi d'amour. Ya Nzambe ume. Na biso kata ba Bible. Na biso Psalm 23. Biso kata ba Psalm 23. Maramba kisi te zaka Psalm 23 zo sala musala nango. Acheter la merveille. Lopai. Oyebi ke ya Nzambe ume. Ah, ya Nzambe za kelengi makasi. 90 ans na nzete na kani ba pianga ba mi. Ekosala eloko te, boloba. Myriam boloba, ya Nzambe ndeza kelengi. Acheter la merveille. Boloba. À la prochaine fois, la prochaine. En tout cas, merci beaucoup Didier Nzongo, merci beaucoup à toi. Nandengo ndimaki invitation na ngato ozela vendredi, to bandela lisusu. Myriam toza soupe na rendez-vous na yo donc to programmer. Edino Image. Edino Image. Edino Image. Edino Image. Nalela kasi na bakomba Edino Image pour ça nalela. Edino Image. Babouche la bise Edino Image. Ça va combola Edino Image. Edino Image à Sobo. Bisous, bisous à tout le monde. Bisous. À bientôt. Bisous. Étoile de love, les étoiles. 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 Hallelujah. Petolama liboso na yawe nakoyebisa yo lelo tribunal ya Nzambe koya change bomoi na yo lelo boloko na Nzambe eleki makasi.